Welcome to Lingala Institute. My name is Jonas Lusa. This Lingala lesson is some advices from a girl named Mamu Muluba. There's a link to her channel in the description. Enjoy. Hello everyone who is watching me at this time. Mbote na bandeko na ngai nyoso oyo bozali kolanda ngai na tango oyo. I told you I will not get tired. I will keep on telling my story. Na ebisaki bino ngai na kolemba te na kolobaka kaka masolo na nga. Lisolo na biso lelo bandeko ezali tozali komituna pona nini mutu soka aza na mbongo ebele azalaka charisme. In our today's story, we are wondering why is it that if someone has a lot of money, he also has charisma. Lisolo na biso ya lelo bandeko ezali tozali komituna. Pona nini mutu soki aza na mbongo ebele azalaka charisme. Mais sikoyo tolobela bato oyo bazalaka na mbongo te. But now let's talk about people who don't have money. Mais sikoyo tolobela bato oyo bazalaka na mbongo te. Papa esika yo zali linga penza ko o luka papa tango za na mbongo te mi pesa na église. Sir, where you are, try to find. Sir, when you don't have money, devote yourself to church. Papa esika yo zali linga penza ko o luka. Papa tango za na mbongo te mi pesa na église. Pona nini bamvua mabato baza na mbongo bazaka charisme. Why is it that wealthy people who have money, have charisma? Pona nini bamvuama bato bazalaka na mbongo bazalaka charisme? Kolinga te soko zampiaka omi pesa na mbiasi omi pesa na vya loyenge. So if you are broke, don't devote yourself to nights out and troublesome life. Kolinga te soki ozampiaka omi pesa na ambiance na via loyenge. Ya mwana lobi bandeko to changer monke. Na si boyoki ngai. Ndeko mwasi ndeko mobali to zwa mayele na conseil yo masolove ekolobela kaka vrai. Na pesi mbote na ngana bandeko tu o balandi ngai mbote na Marie-Laure Mwaka. Mbote na mama na nga Élysée Ikavemba, ma mère double na Luanda. Mbote na leki na nga Benita Ndio, mbote na famille na nga Mobimba, mbote na Didier Masuki, mbote na Jonas Lusa. Mbote ba minyo so balingaka ngai na pesi mino mbote na Prince Toya, mbote na Fanny Mbombo, mbote na Bozebele bakomwe kimi me balasima na opesa nyo mbote botika malamu. There's a link to her channel in the description. Thank you so much for watching.